Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage quand je suis dans le... Pour nous, au bagendaki balongaki nchasa kala. Donc toi on a qui Tambo magasin. Tambo magasin, place donc sala rond-point. Où il peut s'arrêter sur accès qui ville, kozonga ba mimosa, kozonga ba ngale mambinza zone, donc kozonga partout quoi. Donc rond-point yango yo. Tozo baluka pour toujours accès. Tout qui est côté lupango au tueli. Donc au tueli pour tout toucher la biso lelo. Donc lupango tueli côté là. Eza lupango na ba maison moreza wana bandaku peut-être à démolir soit à garder pour un temps. Donc to tambolera to na magasin to zo baluka siko poto ando kita total lupango wana. Donc to tambola ndi makolo to mona lupango ndenge ezali nayebi ke belé ba resepela. Donc to bomona ba station to zara toujours na rond-point to balancer toujours meka un peu ko baluka to ebandeni to kokota. Donc moi to kota na mutu kezate to tiki mutuka to tambola ndi makolo nde to lobaki to bando tambola makolo pona étude normale ya quartier. Et puis nzela oyo batu ba ko tambola. Donc to tambola toujours avancer. Donc on avance toujours. To luka ndeni to katsa o to kita siko nzela ya Hôtel Malebo Kin Marché tout à ouais. Donc to luka ningo katsela mais to linde to katsa biso. Donc wana to réussir ko katsa to bandisko ko kita nzela ya Hôtel Malebo. Donc na rappeler sous tozana ki Tambo magasin donc to kita nzela ya Hôtel Malebo tout moni Kin Marché o ba uti ko sala ça fait quelques années Kin Marché yango yo place to lia ka mo biloko bio, place to somba mo biloko sala biso bien yango wana toujours continue toujours marche nde to solo laki lupango basombara quartier. Donc osombi otali siko vanda fo ezala quartier ezala bien marambutu fo ezala kitoko. Donc ezate ko sombi lupango yo moka ndoza mutaba moyen yo moka ndoza bien wana en tout cas oza kimiate. Mais osomba otali environnement eza bien marambutu eza bien et puis ça image ya eloko ko somba. Donc wana atorum déjà Hôtel Malebo yo na gauche ya jaune ou ya monene oyo Hôtel Malebo yango koto yo eza avenue oyo ekei clinique Ngalema Center yango wana église blanc. Donc to leki to eli yango te iso to marcher pour tande lupango o to eko lakisa. Donc c'est un peu ça. Atorum na porte ya Hôtel Malebo yango yo. Donc lupango to ekota là to comme déjà pembeni kalate to kota. Donc ensuite aussi ce Hôtel Malebo to koti na biso mama na lupango po totala. Donc nde koko l'acception Hôtel Malebo zongo l'acception Hôtel Malebo wana to lobaki ke to souhaite le Hôtel Malebo to bosana ki ndeko maloba.
Donc là, tu continues. Après tel Malébo, tu katipon, tu tangi première, deuxième, troisième parcelle, des places au quota. Donc, à la mine, tu es au quota. Donc, pan tu as les ans macadam. Macadam, donc, non loin, il y a mon magasin. Donc, à toi, on a 4 à Lupango. Lupango, ils ont 25 mètres sur 55. Donc, c'est une très grande parcelle. Non, bah, locataire à 15. Donc, neto baluka bino bomona niveau ya location ils en a lupango oyo niveau ya locataire baza donc baza ebele ya ebele ce qu'on a lupango oyo idéologie eza awa eza ya morcellement donc ba client nanga oyo ba tika ba demande na bengaki oyo pe na bosanaki ko tenir biso rigueur te toza biso nyonso bana mboka. Donc, le pango ya munene tina basima kuna nyonso ba climatisation le pango ya munene donc le pango oyo ndenge to bulelango to che servitude ko banda na portail place to robimela boromona donc ko banda na portail ndeza 25 mètres to kati yango 5 mètres de servitude. Pourquoi? Pour tellement que ma pango robima awa 5 6 7 8 9 10. Donc, batignon baza na accès ya rokota na kimia kobima na kimia mituka pe kokuta na mibale et bima na kimia ekuta na kimia. Donc awa ba morcellement à partir à 10 mètres sur 15 bazo bandango $70,000 à discuter. 10 mètres sur 20 10 mètres sur 25 to bandango 100,000 à discuter. To na prince. Donc awa eza pona bat oyo balinga kotonga bilo mo commercial olingo tonga ba appartement ya danger na macadam lupango yango olingo tonga flat hotel na macadam ekotelo mbongo lupango yango donc ba morcellement za det kota banda oyo souhaite tangi 10 mètres à partir de macadam to bima libanda boromona donc servitude yango place mituko eza nyonso ona katikati yango de servitude ba 5 mètres yango donc ato bima donc ba mpango ozala de part et d'autre na gauche côté banda kweza na droite des places mapango ozala donc place mituko ezomona na monana o ndeza servitude il y a 5 mètres donc on appelle si ba prix 10 mètres sur 15 $70,000 à discuter 10 mètres sur 20 10 mètres sur 25 ba 100,000 ba 115,000 à discuter bon ni maradam yango donc toi musikati na tel Malébo o bon mon en face eza société imprimerie na salon de coiffure oyo mona liboso wana eza ba maison ba sango mibalo en étage wana oyo la capitale eza restaurant oyo bo mona grèce wana ba appartement 3 chambres eza 800 2 chambres eza 600 na ngambo kuna hôtel Malébo donc le pango yango oyo monika nde portail ezali ndenge servitude ezali wana tobima tozonga na biso déjà tozonga na biso magasin toke bureau donc le pont to yakota to lakisi deka to lobby 10 mètres sur 15 $70,000 à discuter 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 100,000 10 mètres sur 25 110,000 toujours évoluer donc quoi vous a intéressé numéro na biso ezala na ngwa affiché wana bengi biso au commentaire peut-être to aux en attend ya commenter au comment la biso na WhatsApp peut-être ambrema comment biso na WhatsApp au moins to réagir te benga toza wana pour lancer la bino musala. Donc peut-être air yozo benga sous 45 personnes ba zo benga na ba Moscou botombe bino sur 45 to yamba nani to tikana nani donc so mon to benga to bengi to yamba te air ba pela ba WhatsApp e kota ba pela ba normal e kota to na téléphone mon côté les amis balemi sato o yamba koto o tika koto donc tous alors toujours na esprit à compréhension to ba ko se faire comprendre tous abiso na biso pango yango na document normal na rabuto eza bien donc awa to leki pont ya Malébo yango to ke musika te to kata awa merci na ba onions ba kolanda yango bye. I see everywhere around